mboka mopaya Tanzanie baye na ba Rwanda bapesi manduki auti mboka mopaya aya eske Kabila kola na biso apana na biso aya ki wana babota kauchu te auta mboka mopaya te tiko bato bazozela bayeba akolungwa mukolonini election kozala ya ndenge nini machine à voter to te bato basi balemba ye aza ma discours non dira fana na Congo te omoni lokola ya liaka bien amelaka bien na bato na ye loba wana yebika ye kotiola bato bakongole bakufi kimia nini ya memeli biso kongole kimia alaka lisusu te na motema mbule beti boza ya kolamuka boyebi te soki ndako kozinda to ekosala nini elo meme akomi koloba communauté nani atiaki ye na bokonzi communauté internationale te so ya bapaya ye moko autaki mboka mopaya aye autaka mboka mopaya ye bapaya bapie manduki babomi bakongolais po bazwa bokonzi sikoya Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Lundi à visionplustv.com. Bonjour, bonsoir. Ezali ko dépendre na ngonga oyo bozali kolanda biso. Bongo tomesana ko sembola ba question d'actualité en République démocratique du Congo. Kinshasa, place Tozwami, bongo lelo après Kobima na silence ya président en place, président de la République Joseph Kabila Kabange azalaki bongo na congrès à lobby makambo asali état de la nation tokomeka kozwa en duplex mwana mboka honorable Francis Kalombo ancien président ya Ligue des jeunes ya PPRD tokomeka kozwa réaction na ye a choqué un peu boni amoni réaction amoni plutôt congrès oyo amoni makambo balobi kuna discours ya chef de l'État mwana mboka Francis Kalombo en duplex tokomeka kosolo na ye bongo toyeba point de vue na ye. Bonjour honorable Francis Kalombo. Bonjour. Honorable Francis Kalombo, au lundi état de la nation il y a président de la République réaction na yo koki ozala nini? Ba ezaka mawa ndenge peuple no samoni mawa alobi ne longo moka malonga te na kanisi atioli plutôt peuple congolais parce que boyebi ke batu bana nzala tangu ya zolo bake ma économie eza malamu makamnyo se ya malamu eleki kutu la pesi bilan etike na 1900 avant ezalaka ndenge ya salité mais wana ya kotiola batu peuple afuta makamabe bazoyiba bango na mbongo ye moko alobi ke SMIC balobaka tango ebandiaki na $100 ya zolo bayala 136 000 mutakoma kofuta ma ata la calcul de sali combien de dollars donc atioli batu bazozela bayeba akolungwa mukolonini élection kozala ya ndenge nini machine à voter to te bato baza kozelela bapro wana alobi eloko te avenir na bango ya nini mpo na ye bato basi balemba ye aza discours non dira fandaka na Congo te omoni lokola ya liaka bien amelaka bien na bato na ye amoni bato nyonso baandenge wana non peuple azosouffrir ya kosakana te mpo na kolia fin du mois kute koma problème bato bakomolala na basalomon donc ye makambo ye koloba wana yebika ye kotiola bato bakongole bakufi kimia nini ya memeli biso kongole kimia alaka lisusu te na motema mbule beti boza ya kolamuka boyebi te soki ndako ekozinda to ekosala nini banzela eza te mabulu na mabulu sikoyo ye ntango azoloba dessert no 55% ya bato bamelaka mai me ye akutaka 45 bapompe nyonso ekangama te ata la couleur ya mai oyo ebimaka na bapompe soki ye moko akoomelango abimaka nde na mokili mosusu donc yango ala ye kotiola bato wana ya discours ya kotiola eza mawa. Est-ce que discours ya chef de l'État ezali discours oyo ya apaisé to ezali discours oyo peut-être ezalaki discours moko inattendu? Discours ya kopelisa mitema ya bato bazala kozela aloba kokende mukolonini mpo pasi eleki akende butasika ya aya kosalisa peuple mpo ye asi bila na ye si elakisi ke akoki koyede biso ata na eloko moko te akosalela la population eloko moko malonga te même na discours na ye alobi yango alakisi ke aza déconnecté na réalité donc réalité ya peuple congolais ayebi yango te ndenge tovivaka na bapasi ayebi yango te donc eza pasi eza pasi et lelo alobi eloko te lelo na ngonga oyo après état de la nation il nous reste pratiquement 26 et il nous reste plutôt 6 jours donc c'est 24 déjà ezali dépôt depuis plutôt ya dépôt ya ba candidature na présidence. Est-ce que na aliro makambo ezali kokende le président en place a ko maintenir toujours
na analyse na yo un peu mwana mboka Francis Kalombo. Mais alakisi ka okende te alingi okende te alingi pe élection te. Est-ce que on est à langage à mutalingi élection? Eza langage à mutu azobanga ba dictateur nyonso ba alande ngwana. So akomi pebe na suka komo lakisa neti ya muta makasi. Mais ya jamais parla ki muta makasi. Ceausescu parla ki muta makasi. Et bon siko boni ya okanisa leki bango na makasi. Aleki muta makasi discours moko ya laki nango vide creux alobi lo moka malonga te azo vivre dans le monde mususu pas na réalité ya ba congolais. Bato ba ozela okende mokolo nini akozala candidat te aloba yango ke na kozala te pe nazo kende parce que bato basi bakufi na nzala pasi eleki yango peuple azoluka akokende mokoni po pasi na bango esila. Alors, autre chose à présent, Nakati a discours Naekaka, Alobi a évoqué et Lokomoko et a attiré beaucoup attention à bas Congolais, l'économie est comme Komata, il y a bas Congolais et surtout emploi, il y a bas jeunes. Est-ce une réalité approximative, tout un travail au Bazali qu'on va battre aujourd'hui? Il y a un journaliste a créé emploi boni. Moussala Moyanine a créé. Si la Sony, économie matin à poche nae, yango toyoki économie mati ba milliard bango ba komi nango bato bamiso bayaki na babota caoutchouc lelo ba komi na ba milliard yango wana nde ya lobi économie ebongi peuple azosouffrir asali eloko nini na économie bachiffre ya atangi na nzungu est ce que peuple mpena na nzungu na ye amona na biloko akolia wana alobi na eloko te aprovoke plutôt bato afingi nde bato ifala yebisa biso sita maluku 400 bato bakunda na maluku wana na kokunda bango na bacercle ya malonga fausse commune na bakasai na kosala nini bato bakufi barosi bakapangala bakufi kaka boye to mboka ezalaki malamu soki mboka ezalaki malamu mbele bakufa te asila soni. Alors aujourd'hui ozali pe moto ozalaka plus proche reconnu il y a chef de l'État. Est-ce que vous reconnaissez toujours en lui la personne Oyebaka Kala? Eza muto toyebaka kala te bino momo oyebi Kabila kala na ya lelo c'est du jour et la nuit. Kabila kala ina mandefu bongo te po bomonaka même na physique atikala botika mandefu na suki buki bongo te donc ya Kabila mosusu oyo tozodécouvrir na bino na biso eza mosusu eza oyo biso toyebaka te ozomona po Kabila lelo même akomi koloba communauté nana tiaki ye na bokonzi communauté internationale te nana memaka biso na sansi ya ina makasi ya kobunda contre ba MLC na ba RCD akala makasi si MONUSCO mte yaka ebare bopusana te batie biso ensemble po toya kofanda ye aza émanation ya communauté internationale ye aza émanation ya bapaya ye moko autaki mboka mopaya aye autaka mboka mopaya ye bapaya bapie manduki babomi bacongolais po bazwa bokonzi sikoyo akomi bapaya yango bakomi bato oyo bapaya nana ke pa bapaya comme le congolais ati alembi ye autaka mboka mopaya mboka nini mais autaka mboka mopaya Tanzanie baye na barwandais bapesi ye manduki auti mboka mopaya aya eske Kabila kola na biso apana na biso ayaki wana babota kauchu te auta mboka mopaya te sikoyo akomobenga basusu bapaya ye mopaya basusu baa bapaya te ye mopaya ye mutayaka akuti biso tozalaka kuti kolia mwa moke malamu banda ye mai soko fungoli robinet mai solo mai rouge mai nini ya pesi bato kura nini ya pesi bato nyonso ya kutaki aboma yebisanga o tosala bilanga o agricole agriculture bukanga lonzo ekenda wapi yo liaka masanga bukanga lonzo oliaka masango hôpital ya cinquantenaire bokendaka tatanga biloko ya sali po soki toki tosala bila na ye akolela peuple ayebi bila na ye yo soki okenda na hôpital ya cinquantenaire asali hôpital nini ya sali ekole nini ya tongi oyo koloba bibamba baba nayebi kaka atongi nzela moko ya kokende na kingakati me nzela nini atongi biro nini basali wana ya basila soni. Mais aujourd'hui, est-ce que les entourage peut-être il y a mon boutiste Théo bazali entouré naé peut-être ndé bazali ko meka ko doper ko pousser na ko faire le pas ou c'est les étrangers au bateau Missou peut bazali ko penser que alliance Moussou bazali tu sais na Russie. Non, ba Congolais faut toter le matin ba mboka na biso faut to bongisa yango iya ko bongisa su Congo te asi azu azwaki akende na kimia eza ko tubolo ba tekese ba bomutisi ba laki ba gentleman ba ko la safo ka ta mautika mande to sala bo wana suka ba mobutisi look na bango botika biloko wana mutu ye mo ndé
bongo te pa na ye monte de bandeli ba ebisi ba akuti bato ba afisa parce que bato ba ozela loba na kozala te po bato soki lelo aloba ki akompe na moni fete ngai bandaka na bato ne na palais du peuple monte bato ba bimi ya kolemba kaka bato ba yi ko betele maboko wana ba ke ya kolemba surtout fo mona ba o ba ki libanda cha bango micro ba o ba ki libanda mo ndenge ba yembeli nzembu libanda tang ba ke ba panzani po boyo ka rapide peuple a lembi le peuple heureusement il y a discours na en tout cas peuple après il y a yoga makamba boete Abi comprenez sa passion hein. Il a commencé par comprendre sa passion passion na ye kasi ya passion ni ya unionga na ba congolais ya unionga biso ndeka unionga ya mwana le passion tala ayaki kokuta biso tozali quand même kolia mwa muke bien atika siko peuple akufa ya kukufa mboka eza ya kukufa banzele eza te mabulu nini eza te bongo siko tolingelela ye nini alobi na eloko ya malonga te eloko bato baza kozelela ye yango wana tokende élection mokolo nini alobi mpe makambo élection te azobi bato donc ça ne sert à rien. Alors, moi, Namoka Francis Kalombo, je rappelle que vous allez député national en République démocratique du Congo, Eli Afuna, parmi les mieux Eli Afuna en 2006. Honorable Francis Kalombo, aujourd'hui, s'il faudra ma question plutôt, Batumisu Bazaliko Mituna, il nous reste 6 jours pour notre dépôt à ma candidature. Est-ce que moi, Namoka Moïse Katumbi, à quoi aussi la candidature à la présidence pour battre Belé, peut Bazali prêt à soutenir Moïse Katumbi à Kinshasa? Mais naninga na répondre que Kabila a okuta Moïse Katumbi na Congo par otika e. Moïse Katumbi a mwana mboka koya a postulé le reste ya papa yé a lobby justice c'est ça la mosala nango. Abana kozongisa Gédéon Kyungu condamné pour crime contre l'humanité na prison. Tout na kabango pété bino pe bosila so di ba journaliste. Gédéon azosala ni libanda un criminel condamné pour crime contre l'humanité. Abo à la même pas amnistie. Balobi qui a bénéficié d'amnistie. On a besoin d'amnistie. Biso Moïse a innocent. On a besoin ni amnistie, ni à grâce, ni l'autre. Mais Gédéon Kyungu condamné pour crime contre l'humanité. Cannibalisme, donc il va moutou alamba moutou alia moutou dia moutou. Mais babimisi batie na villa. Ya monde alobi justice ali. Justice la mazadi aloba ba justice o bazora yende mta o rendre justice ma be yende. A otinga ba juge ba rendre baloba droite yé. Nkola kotika ko pousser ba juge ba kondana ka batfo na intérêt na e mboke okende. Abomi mboka justice abiye mtabomi. Banzela ekufi wapi bukanga lonzo botuna pourquoi bino ba journaliste botuna ka bango na nupete bila alobi makamba ya giriti wapi bukanga lonzo ba botuna matata mponyo ba train mito atreke na igo inaugurer na Lubumbashi tambola na nzelani ekenda wapi bato kokolo ba inaugurer ka ekenda wapi bosanga maloba bino bwala mboka ndango basali bila état des lieux atangi biloko wana botuna ye mito matata kaka na ko inaugurer na ko lala bato ba inaugura ba komisi ekeka voyage moko zonga efandi bale bato mbongo bato te bato yo bukanga lonzo yesu ki wapi wa bilanga wa basanga wa bukanga lonzo tolia dans 6 jours na bango bilan contre bilan presque ça vous bakuta kango ezo le kabulbad lele koma mabulu otambola wapi ocha mutu wapi hôtel wapi makala kutaka bato bakenda nzele kanga me koma enclave on dirait toi na village. Vraiment, il y a un bilan. Il fallait aller échoué, sonner l'équipe na Tikimboka. Dans 6 jours, début à dépôt à candidature, moi, Namboka Francis Kalombo. Moïse Katumbi a déposé candidature. Donc, dans 6 jours, Moïse Katumbi sera à Kinshasa. Moïse Katumbi a déposé candidature. Et vous-même, Banafuna Batuni, Yomoko Nazoya Bazala calme. Ok. Alors, honorable Francis Kalombo, défenseur Yababola, Ndeba Bengayo, na Funa. Et aujourd'hui, s'il faudra dire un mot, Nabatuni, on Bazo Landao d'abord. Ah, on a qui Makanisi Nambeza, la lipasa Nanga Jekoko, Nega Zonyo Kwama na prison. Ndinga balingi ba pousser etia ko kufa na utsaika na mabondeli nde na mesana
passe azala na courage ozokufela nde peuple ozokufela nde bolingo oyo oza nango ya bacongolais de reste ekomi biloko pamba discours asala na ye atiola biso ndenge azotiola mais peuple congolais azalaka makasi aza debu mobutu bapesaka ye 100 ans tomotombele ye ezolobela biso rie tomona badictateur ya minene bachauchescu baloba bakenda kaka botuna Blaise Compaoré ti asalaki kaka ndenge asali wana amikumisima après 2 jours après akendaka donc bazwaka barenaka par défi te na monde ya lelo yaya jamais akenda wapi yaya jamais alaki mpika makasi kaka boye te asukaki wapi. Je crois que moi j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance à l'avenir et j'ai confiance au peuple congolais. Parce que le peuple moko bafanda gagner même j'ai le temps batelemaka moyen muta kitsa bango ezalaka te donc il y a l'accès zaleli à l'accès déjà zaleli na donc bango s'attendre sous rien et pas na ye donc on peut ça batu cadeau te au moins il monde galobeli peuple na cadeau on peut ça binoter donc peuple soit telema à ça l'usage article 64 pour connaître liberté na ye. Merci beaucoup, honorable Francis Kalombo, pour la disponibilité nayo et surtout pour accorder biso temps nayo précieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Ezalaki bongo édition ko sembola ba question o ezalaki vraiment pertinente. Ba landina biso et à Vision Plus TV, bon là on a toujours beau partager, beau s'abonner massivement parce que ici c'est la dernière actualité qui prime et surtout